ndenge ba vérité oyo le vice-gouverneur Néron Mbongo abimisaki par rapport ya mauvais comportement ya Gentini Ngobila ndenge ali kotambusa mboka bien te esali ke Gentini Ngobila lokola mesala kaka na mabe azwi mbongo ya l'État 420 000 $ oyo a divisé yango par 36 députés provinciaux pour ete basala kaka motion wana bakwesa Néron Mbongo parce que na APK Assemblée provinciale de Kinshasa basa bongo 65 députés provinciaux. Sur les 65 là, 35 députés balaki côté ya gouverneur Ngobila, bazu 12 000 $ à chacun pour être bakwe isaka vice-gouverneur. Vous savez 12 000 $ wana fois 35 députés, ils ont payé 420 000 $. Oyo eke na ngokaka boye na buzoba pour kaka kocha moninga la yo à l'écart 420 000 $. Entre autres, bana ya Gentini Ngobila bazwaka chaque fin du mois dans l'hôtel de ville 2 000 $. Mais mbongo wana oyo corrompre ba députés provinciaux 420 000 $ wana. Soko bera que non, awa auto ko suspendre ba mama ou si bango que non interdiction ya koteka mai. Oyebi par jour mutamela a besoin de remela combien de litres d'eau par jour. Yo na ko yebisa yo vice gouverneur Gentini Ngobila na entourage na yo. Par jour mutu et sengeli amela combien de litres d'eau pour compter dans tout naïe. Ce qu'on remet la mouké c'est 1 litre d'eau. Ce qu'on remet la mouké par jour c'est 1 litre d'eau. Ce que maman a battu à maï a chassé 50 francs congolais. Ce qu'on a attaqué à maï d'ailleurs on a attaqué 10 maï à combien? À 500 francs congolais. Ce qu'on a attaqué sans chasser à maï à 5 000 francs congolais. Or 5 000 francs congolais voilà et que permettre y aller salibota là y. Et que permettre à l'embamment ma desunaye moi ndunda moi poisson de mer bana balé ba mukolo eleki yo pekisi mama wana ateka mai wana te wana tuka mai o ya 50 francs so dozu mai ya 100 francs pour au pire il a de machine bateka 100 francs fois 100 ça c'est ya au pire voilà c'est 10 000 francs congolais mais muto asali na ndaku da cantine yemo ka so ba kopo pa ya 50 francs congolais na moi pe oya Kinshasa wali ko pekisa ba teka mai te mais oza comment c'est monsieur ici Gentini Ngobila autrement dit Barabas oza ndenge nini wali ko privé ba na Kinshasa ba vivre malamu te o bukizando awa ba tourna ba comme ba chômeur ba mama wana ba papa ba jeune garçon ba chair ba comme ba chômeur likolo na yo o yesu ko landa bango bali ko dépouiller pour servir bana na bango batangisa bana parce que bo la kaki bango que gratuité ali ko simbate. Moi, chasser na ma ya teka 50 francs wana. So ka teki sans chasser, on a 5 000 francs. Et que permettre aller dans les bottes na ye. Parce que 5 000 francs c'est 2,5 $. Peuple congolais vivre là na c'est à 1 $. Peuple congolais. Tout à l'heure documentaire to yebi ndenge ba réalité ya laka. So que muto azwa 5 000 francs na ye na mai wana kaka. Yo pekisi oh Kinshasa doko ma salité pour na ba chasser wana. Tala incompétence na obisike bandi. Incompétence, incapable, M. Ngobila. Tu n'es pas capable de diriger la ville de Kinshasa, je te l'ai dit. Le Tissa Mambo, ça c'est la réalité. Il n'est pas capable. Nana Kabouya, autrement dit 22 Piné, Botelema, parce que Kinshasa est allé au Koufa. Comment Moutou a vivre à la 5 000 francs, sur la teki ba maïnaye, ba privé à teka maïté. Oh mboka nengeni. Ce que ngai Jean Félix na repé sa solution. Politique ba maman à l'aise, ba teka maïna bango. Oh mboka zoko ba salité, oui, ça va ton démikasi. Ce qui yo, ozwaki ba poubelle, au tient à chaque avenue. Au tient tout le monde à la poto, chaque avenue, chaque parcelle, chaque appartement, ba poubelle ezali. Au tient ba poubelle na wana. Muto ya meli maïna ye abwaki na chasser wana. Ville ko la salité. Voilà l'incompétence de Gentini Ngobila. Ce que oyebi ko sala musala te tika. Au lieu que Zambon a l'État 420 000 $, au divisé par 12, au peut 35 députés provinciaux pour ça ne rombon. Chasser ce que vous allez salir. Chasser chasser la salité de sa ville de Kinshasa. Mais pour bâtir tout va déchet tout wana ah va récupérer yango. Chasser wana ba ko zoa yango ba lambi yango pour la deuxième fois. Ba tout compagnie o ya plastique, ba sali ba quitte plastique. Ba sali même ba chasser beaucoup ba chasser viva. Basali yango ba resali yango les choses kaka ba chasser aux mona biloko ya chasser ya salité et même sa ville soko tika ba poubelle na yo na Kinshasa wana ba chasser wana et comme utile
comme bien vous avez fait d'argent, yo gouverneur, aujourd'hui quand on va chasser wana, OK côté que la plastica au sala musala. Oh, ce qu'on y musala te batuna, wala ki pe mo la pototi. Wala ko mo na te que ah chasser ba wa la poubelle. Ce que yo peki si population ba te kate. Ce que tango lu ba te kate, o pesi bango nini. O pesi bango musala nini po basala. Parce que ba laisse bana na bango na musala wana ya mai. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Na moni mort au Congo pas dirigeant na illettré peut-être la moni hein. Parce que tout autour de vous il y a des professeurs. Oh ba ali ko tambusa ko encadrer bino parce que ba ramayel était ba professeur wandi ba yaka ko sabino. Oh, à l'époque de temps kala do diriger mboka batanga raté hein. Oh, nzambe na ngai. Oh mboka ndenge nini. Pe personne luka moyen ya ko vivre. Yo yaka wana te o koteka mai te. Oh, il faut la malade. Il faut la malade, yo, monsieur. Oh, mais au proposé ce que qu'est-ce que tu as proposé au Quinois pour battre à Maïté? Yo, l'ingba son baramai, oh, vive battre à 1200 francs. Alors, 1200 francs, wapi. Par jour, ça va mettre 2 litres. Donc, il faut donc 2400 francs congolais, ça prend la maïkaka. Oh, monsieur, oh, comme dans aucun mois mingi. Yango na lobinga chanfus na otika hote. Tant on doit repérer bango bateka ka pona reçoit 5000 francs. On a teka minimum hein, so ka teki sans chasser mai à 5000 francs. Pour chasser moko ya mai na ça c'est 50 francs congolais. Yo ali ko pekisa bango. Wa muta mabe. Yo ngaye. Et puis vous avez coopérer na Godin Poi. Godin Poi o assassin, o ya bomaka muninga na pasteur nani Blaise Toko. Yo kasi dossier entre bien ngote. C'est toi l'assassin de Blaise Mpoko, que son nom repose en paix. Oh, Maramouya église, au Tiki église. Au Komika APK, Assemblée professeur de Kinshasa. Qu'on appelle, on a dit que ça la corruption, ensemble na gouverneur. Bible, c'est corruption. Yo ça la ramusala na va normal. Godin Poi, Tika Buzoba, Zonga Moto. Ngobila ye a corrompre yo pour ndimina yo 12 000 bato qui banani ba député. Yo zo combien? Yo chez Ngobila ozu combien? Yo moko ozu 20 000 chez Ngobila 20 000. Pour créer mauvais masolo, beaucoup ça botta ne rombon à l'écart. Botta musamboka malamu. Ce qui mboka ezali salité eza bino. Bino nde boza sale, boza ko mamboka. Bocha solution na pesi bino boza ba poubelle boche na chaque avenue boche ba poubelle chaque quartier boche ba poubelle mituka chaque pokwa eza ko ya ko récupérer yango ba kena yango na usine ya traitement o ba lambaka ba déchets wana eza utile pour le fonctionnement ya mboka ba déchets wana kaka ba bois de chauffage o ba maso ba salelaka e utaka na ba déchets wana ba bois de chauffage na ba déchets wana ba chasser viva o ba maman ba kena nango wezi ba chasser viva. Car ba chasser wana kaka soki ba relambi yango et comme chasser viva soki ba relambi yango et comme chasser poubelle na rotika binote bo bongisa mboka parce que ndenge bo ali ko sala bo ali ba assassin numéro 1 ya mboka wana mboka Congo. Je te rappelle encore Ngobila autrement dit Barnabas ndenge bo maka bato na yumbi wana yo kanza ka dossier na sila dossier sila te ndenge Karine colonel Karine bomaka aussi ye wana zo sambati azala lelo na garde à vue na ndolo yo peut to kolandela o dossier ya yumbi elegaka comment autant de parents na biso boma na yumbi to kolandela yo to kotika o jamais mutu o a trahir Néron Mbongo notre confrère Blaise Luyeye parce que Blaise Luyeye azalaki pire Néron Mbongo. Masolo tu basolo la Néron Mbongo pour Blaise Luyeye mutayaka na hôtel de ville Néron Mbongo. Masolo tu Néron Mbongo abete la Blaise Luyeye que mboka yotambola bien tête ala boye ngai nazo recruter funa dénoncer yango ye Blaise Luyeye wana azwaka yango kokenda yango tipa ya Chantini Ngobila yango molaki Chantini Ngobila ala ko tia Néron bakal parce que ennemi ala ki Blaise Luyeye je cite le nom. Jida tango a trahi Jésus-Christ. Jésus-Christ avant Koufa. Jida muta Koufa ki liboso hein. Nana boduka na habité histoire la Bible elukuta. Hein?
c'est la vérité. Virginie Manganga, c'est la vérité. Jida, il a été mort avant Jésus-Christ. Akufaki avant Jésus-Christ. Mais il y a 13 ans que Jésus a joué un bon. Il a joué un bon. Il a joué un bon. Makamutu bala osola vice-gouverneur de Rombongo. O betela yango ngobila. Parce que n'aura la rumona ke mboka etambula bien te abime ngabo na kokate ngana la kinwa. Na rotika kinwa kiba ba souffrir boyete. Allez, yo zo kokenda na pas ya gouverneur o betela ka ba réalité ya mboka ndenge neuron ali ko dénoncer yango. Ndenge pe o trahir Nerombongo lelo. Ndenge pe o trahir kaka Gentini Ngobila, autrement dit Barabas, o trahir ye un de ces 4 matins. Yoka il y a système na oti. Divisé premier régner. O trahir Nerombongo pour otikala na Gentini Ngobila. Après peut-être on va solliciter na haut niveau soit disant bato alikolo kuna aller au trahir sous Barnabas ya Ngobila pour otikala oza toujours na masolo. Et ça comportement mabé. Il y a trahison. Il y a un moment où la mona yemba kiti. Trahison. Trahison ou trahison. Et ça malamu te trahison ko trahir bato. Zakari baba se sende ali yanga na musika na peso ba mote belé. Trahison ali mabe. Nzembo tala mona ngato yemba ekime ezo kimanga trahison soki eroya. Ezala raté. Soki to tiki boye mboka zo ke na kokufa. Bomoni simalanga bozo mona walati. Bozo mona simalanga wala. Soki na Kinshasa ya ngana bobenga kakuna maison intelligent, immeuble intelligent. Ah eza appartement bato ba vanda ba petit peuple, ba vanda ka place wana. Na Congo pe boza capable ya kosala biloko ya boyo bozo mona simalanga ya kosala yango ebele bote population ba vanda na kati. Mais bino mbongo la bino c'est mieux bana ba bénéficier lango, ba makangu na no bénéficier lango. Neti mosi ya Gentini Ngobila. Ah, abenda likaya. Bango Gentini a gisoka na grand hôtel wana. Ba serveuse ba ko servir ba na grand hôtel. Ba okima. Parce que après ça kata pour boire te. Après ça ka pour boire te. Ba c'est pas la ko servir soka ye ba bien que faute tête. Wana moi c'est vanda fumer bien likaya, ba likaya makasi wana. Soka mutabongo bozuye, bo commissaire gouverneur à Kinshasa. Bongisa mboka, bongisa mboka. Bongisa mboka tika ba mama bateka mai na bango comme d'hab. Bateka mai na bango comme d'hab. Pasteur Godin pour se déguiser en ange de lumière, or oza mutu mabe, un assassin. Zongela musala ya Nzambe, zongela musala ya bampate. Godin pour zongela musala ya bampate. Bozo bo mamboka na ba français milai wala mais bateau ba sage ba l'équipe na maele ba sage parce que sage ayo kaka de matoi yo ngobila bengi yo bo sala lisolo de motion de défense pour na Nerombongo mbala moko osala combien zona 20 000 euros pour boire na yo so ba solé siri na bakela 100 000 yo moko déjà 20 000 ya pour boire après 100 000 ne ma solé simbi boye oza 100 000 pa ngobila ba député ba 12 000 pour pas quoi ça masse là-bas on est Rombongo. Bana matete. Nous avons rappelé que le 15 avril, nous avons un sitting avec l'honorable Raphaël Kibuka. Botambola na matete wana pour na ko lakisa ye tina suka ke ali ko tambo sa matete bien te. Finalement. Mboke kende nini? Ton côté le melabino jusqu'à la dernière énergie. Bobongisa mboka. Oh! Okangi zandu. Facha yepe wana okosi ye andimi. Facha yebite ko ya mutaka nambe hein. Ayebi angote hein. Oboni pouvoir a koyiba. Martin Fayulu a su pouvoir. Botika ya pouvoir na ya sala musala. OK kuno négocier pouvoir. Biloko mbwati bongisa mbangoti 2 ans ngo 2 ans et demi ngo bientôt là donc il y a 3 ans tozui résultat nini wapi résultat tozui si ma 37 ans de pouvoir 37 ans ya opposition pour salaki 37 ans ya opposition pour salaki 2023 élection olinga te élection ndenge po to salaki Kabila olinga te na 2018 élection
na 2016 akimaki élection akimi pas suka nango aya kosala yango na 2018 yo kuta komeka te parce que la démocratie gc fongami ti kabila asali baélection na ye aleki yo soki oya ovanda oboya élection ezala okoluka nzela okokimela nde bana ntango balobaki na fufu nini bana ntango balobaki te nini na fufu nini oyo tobengo beton na fufu nini bana Kinshasa nazo rappeler bino kaka ke Kinshasa eza ya bino soki botiki Gentini Ngobila ndenge wana boko se retrouver te déjà ali ko privé bino vie ali ko privé bino kolia na bino ali ko privé bino ba classe na bino ali ko privé bino makambo ebele parce que ba parents oyo balaka koteka na zando wana ba mama ba papa misala ekufa également maintenant akotika bongo te o mai bateka te yo yebi na moya Kinshasa wana mutu na besoin komela mai combien par jour combien de litres Gentini Ngobila ozo mérité te tu n'es pas digne d'être le gouverneur de la ville de Kinshasa tu n'es pas digne ozo wana pour l'intérêt na yo yango totala ota l'intérêt ya peuple te peuple botelema ba mama botelema s'il veut reconnaître l'hôtel de ville wana bo lakaye mabe soki botambola motakala botambola pona kolakisa papa wana ke azali eloko te mboka eza ya bino yo moto otekaka mai na yo bapekisi oteka mai soki opoteka nini soki balobi ke oteka mai te ballon tombola c'est combien ballon ya tombola po moto azoteka mai azwa 5000 francs par jour akokosomba ballon tombola ya $50 akoka oh petit peuple azali kosouffrir tika petit peuple avanda tozomona awa petit peuple na awa na poto na bapoliticien soki boke na magasin tous na mulongo pourquoi mpe kokosala mpe na Kinshasa ndenge wana esongo ya wa ekosila kimbuta azalaki wana ti kimbuta azalaki wana alongwe mwasi na ye akenda kosamba te mwasi akimbuta mpona likambo lupango bayibaka motu yo Ngobila yo mpe dossier na yo kozala ndenge wana il faut otika mboka na biso efonctionner na banorme ntango opekisi mai bateka mai te opesi solution nini ngai soko na musika na 8000 km napesa o solution otia bapoubele mpo esungaka bato babwaka bachasse wana na kati ya bapoubele ngai muna oyebisa o abatourage na yo wana ya basongisongi mpo bayebisa yango nini ezangi bango soko oza mayele te en tout cas je suis désolé tika na vandi salande ba staff na ngai parce que libanga ya 8000 km la ke lengi wapi G-Star Bilembo ya Mwanga Serge Passoti les mannequins de Paris mopanzi mobali ya vrai chéri ya mboka oyo na bwenge Anita Serge Passoti tobosani te Michel Otudi de Ballon d'Or 4 saisons toujours René Singi Moulala prêtre ya idéologie pa indusa balobi yo oleki liyebo na l'art René Singi Moulala Jean-Flix azali kolela o mabe Kata Njoli la française Njoli Bokongo Madame Pati Bokongo maman la 4R Laetitia Mambo Laetitia balobi couleur d'origine aspect lengi o wapi taille vanda ekuba taille acoustique Laetitia Mambo vrai chéri lokola ba guerre d'Ababi somoto quoi Olivier Saya l'ancien bourgmestre ya commune de Mongafula tala musala salaki na Mongafula wana a créé même salle wana à l'époque na Mongafula ba tout ça ba yema reste civil ba ko sala ngo sous l'arbre na c'est nzete ya commune na Mongafula Olivier lobi mais non pourquoi ça à sala salle ya munene ya gaillard soki ba maré ba ye bazo kota na salle wana ba sali civil na bango mais à l'époque yalaki na c'est nzete ya Mongafula wana c'est commune bato msamboka bien boza ko écarter bango nana longola Olivier Saya car ye gouverneur de mino Gentini Ngobila muta longola Olivier Saya pour les remplacer par un fainéant
lokola fainéant oyo ya matete lokola fainéant ya matete antolo ngange matete kufu na ndenge akosakana te na dossier ya 24 communes comme na traitaki la fois passée ya commune ya matete déjà etikali 23 marché pirate lokola marché ya tomba wana marché ya kinsaku marché ya banunu ya marché pirate mbongo nango ekendaka wapi po marché oyo ekendaka mbongo ekendaka ndambu na hôtel de ville ezaka marché ya matete ya terminus wana yango nde mbongo ekendaka mais tous les marchés pirates ya matete mbongo wana ekotaka na poche ya bourgmestre na vice gouverneur pardon na vice bourgmestre ya commune ya matete commune de bandalungwa bailo gaibende na kotala mpe ka na yo na kotala ka na yo un de ces 4 matin oh bato baosala mosala malamu bolingi bango te il faut l'écarter boécarter Neuron Mbongo mpo alana kodénonce mabe na bino boécarter Olivier Saya mpo na misala malamu ya kitoko donc bino bato baosala mosala malamu te nde bolingi kovanda na bango bobongisa mboka s'il vous plaît ça ne sert à rien ozwi famille na yo otie wana ayebi mosala te Olivier asalaki nini mpo bolongola ye Olivier Saya oh est ce que monga fula wana ezalaki na salle de fête oyo ezakoyemba bamarie bayasa po bacélébre bango fête ya mariage ezalaki te moto asali yango oye te aza mabe ye te tolongola ye j'ai sali à distance de 8000 km Mireille Lukanga vrai chéri couleur d'origine pesa bisou Mireille Lukanga leki ya mon colonel Dani Oleko force de frappe namoni bongo Omo Minimbu colonel ya mboka FARDC colonel Doden Singi Tobo Sanité grand frère propre Tino Pandomai ya Batino voilà namoni petit na biso ya idéologie petit Lupin les mikilistes nakata ba mikili deux fois te tigre titi Nchasa raté un peu mwana te Nchasa batiti ozo mwana te po zoyokana te naki na kanda parce que soki tovandi boye mboka eke na kokufa botika bamama basala misala na bango ndenge bamesala botika bamama batambusa mai ndenge balingi bazwa mbongo ya kolesa bana na bango parce que bopesaka bango mbongo te bopesaka bango mbongo kaka au moment ya baélection boke mwa liputa opesi ye mwa $20 opesi ye po avote yo mais ntango élection esalama bavote oyo obimi opesi bango mokongo Gentini Ngobila ncor bana kini botelema bana Kinshasa botelema azo mérité kozala gouverneur ya mboka na bino te il est entouré des gens de mauvaise volonté batamite na mabe basongi je répète basongi bacor bandoki Tracy Mbelenga pro lakisaka bango ville ya Kinshasa mobali ya Glodis Dasuka na kolemba bino te tokozala kokenda bino kaka boye otie fonctionnement ya ville ya Kinshasa eza kotambola bien te moko ondima te Zakari Babasu esende ya liyanga yo yebi le mola bouliste mikiliste stratégiste Zakari Babasu bobongisa mboka botika mpe koyiba baélection ya bato madame stratège na kati ya eside Kinshasa tobosani te papa Patrick Mbamou na mikili secrétaire exécutif eside France tobosani te le président Eli Martin Fayoulou Madidi yao yango oyo ozwa mboka na kala mingi te un de ces 4 matins sœur nanga Chantal eside France mais sincère condoléances auto perdre nekonayo na ali de cœur avec vous ndenge nekonayo to kotika biso molimo na ye pe na kimia sœur nanga Chantal na eside France Kinshasa eza bana Kinshasa eza bakuya te parmi basasali yo yebi Nancy Bagas KVK akenda zonga yo yebi Banen Bassasal les sédois les plus célèbres mobali ya Sylvie Kisoka Somotro Tantine Boulantourou petite sœur propre ya Fortina Boulantourou nièce na ngai Tantine Boulantourou
Baudouin Mvula, Villeneuve Saint-Georges, Tobo Sanité. Serge Pachotti, les mannequins de Paris. Bendel est toujours. Soutien à maman Mboka Kinshasa. Kin, ils allaient yaba Kinois. Kin, yabana ya Kin. Kin, yabako sakate. L'ingratitude est condamnable. Et le bas sert Nabiso Maman, Nabiso Mamou National, Mamoucha la Moana. Ingratitude. Pour mieux régner, il faut diviser les gens. Boké Bala Moutandeng Wana, Nengo Bosan Hôtel de Ville Wana. C'est un élément dangereux, ce monsieur-là, Blaise Oulié. Un élément dangereux. Il faut éviter. Parce que Nenga trahir Néron, Nenga pas trahir Gentini Wana, les Barabas. Gentini Barabas. Tu peux te solo à Kinshasa, Nenga n'a pas de structure qui Néron Bongo. Babimisa qui $420,000. Chaque député a $12,000. $12,000. Ce Robert fois 35, ça dit $420,000. Mbongo walande bimi na caisse ya l'État na hôtel de ville pour la rekoy sanga muto alobi na yema be te muto a dénoncé la vérité pour to koy sa to chambongo anje mbongo ngo pe ayote mbongo à l'État mbongo ba congolais ba contribuable yo zimbongo wala au corrompre ba député au corrompre faux pasteur yo Godin Poyi escroc Godin Poyi mutalu kuta akosi ba na sima Bible onga Bible nzoka laki na bit na ye ke ngai wa visage ka loko wala yo molaka ba disciple ya Jésus Christ ba kotaka politique ba disciple ya Jésus Christ les 12 apôtres ba kotaka politique tant ba yero tout dans Jésus Christ mbongo elongeza nani asi bango ya César alors rendez à César ce qui est à César donc il y a l'État à Dieu mais yo tiki ya Dieu oyo kokota na oya César Katundu você mentiroso tá brincando au povo congolais esse que cuidado tô te falar cuidado quando assim povo congolais vai sair bakobima libanda pona kolakela o mabe Gentini Ngobila, faux mout. Ça là, ma poubelle, na Kinshasa, voilà, ça là, ma poubelle. Bon, dans l'élo, j'espère, dans Rosuka Awa. Oh, boyoki. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez les liens. Enfin, message, oye tamboula, pour na tout quinoa. Baye, te moga, yali ko tamboula bien te. Bernard Mobutu, Tobo Sanité. Fils betina ya mpembe na lemba to bosanité Youssouf Mbandou Fofana maître de maître Kokombele yo yebi botele melamboka la bino botele mela Kinshasa soki te mawa mingi ponga lokas na bandi boy na kotika yango te jusqu'à ce que Gentini Ngobila akozala à l'écart na tête ya gouvernement ya ville à Kinshasa wana. Un bandit tout fait, à contribuer à Congolais, et servir à la corruption. $420,000. Dans $420,000, ce que vous avez dit, on s'en poubelle. Et puis combien de poids poubelle vous avez? Combien de poids que vous avez dans la poubelle? Pour que vous ayez 50 francs, mais les azu chassé, à bord de la poubelle. Après, vous avez un peu de l'euro. Bon, si vous produit tout va déchet wana boké nango na usine de transformation barelambi yango susu ezongi biloko sika ezongi ba kita kopal ezongi ba mesa kopal ezongi ba biloko ebele ba bois de coffrage po yebinete yango do pekisa boteka maïté ebi mutu par jour amelaka maï combien de litres bateka maïté au vivre 1200 francs. Mouton à 1200 francs wana asomba matembele na yete ake somba mai zonga mutu zonga giga ozo mérité te
oaki na poto bashekula après on ngai prêtre faut être faut mutu moko boye tokotelemela otina suka tina dernière énergie. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa, soi-disant gouverneurs. Na poto mboka tambola bongo te. Mboka tambola ba poubelle wana est très utile. Ba déchets wana tout très utile. Ils ont la usine de transformation. Tracy Melenga Pro. Je félicite Néron Mbongo Fumabanga Moyo. Jour ya samedi wana ndenge alobaki na kosepela koyoka te ndenge bali ko destituer ngai ndenge balobaki na ayi sous gouverneur te a préféré abima na ye avant suite ya ba résultat wana po yebaki déjà que tout est salamaki na déjà avant na libanda wana yaleka accomplissement to voter déjà rien ici voter salamaki libanda na bokasi ya Chantini Ngobila un grand voleur qui dirige la ville de Kinshasa. Plaisir qui pour l'anga ya ko la sabino vérité ndenge mboka yali ko tambola na ba mauvais ba mabe ya mboka na la kisibino boyebi ke nana zali mabe na Kinshasa wana. Les 23 communes boza awa ba dossier na zali awa. Merci Tracy Melenga Pro Tolek. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Soussou na mikabi chose simple qui et on est né là. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Mbote Nabiso. Nga nazali docteur Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire et phlébologue na Belgique et surtout na Congo RDC Nabiso à travers structure TVC médicale. Mbote Nabino nyonso bozolanda biso nazali madame Tatete Violette, infirmière spécialisée en soins d'épée na TVC médicale, nazali pe directrice ya TVC médicale. Docteur Tatete essaie expliquer ba vidéo mususu pour makamba benga mbasu. Biso na TVC médicale to créa hôpital benga spécialisé en soins des plaies. Ça veut dire quoi? Tous les services avec un général, tous les urologie, gynécologie, maternité, pédiatrie, radiologie, laboratoire, et ça vraiment bien équipé. Il y a primo ya mukie. Ce que vous voyez pas na biso, tous les produits au tarapoto, auto utiliser la mikila pour la machine. Ce qui docteur Tatete na équipe na ba sali diagnostic, ba traiter cause, na ko rappeler les sous-souké. Ba mbasu mingi o ebimara batne Kinshasa bien na mikili ebele, et ça souvent lié à un problème tuyau. Il faut d'abord reconnaître les causes. Ce qui cause les a connus, peu importe origine à pota, la TVC médicale te rejoindra en charge. C'est pour cela que en tant que chirurgien vasculaire, n'a ramené na Congo la technique chirurgicale minimale invasive aux ESO soignés. Ba médecin na TVC médicale, 77 avenue Kenge na Ngiringiri. Baza formé pour reposer le diagnostic, soigner tout et puis ngamoro na opérer. Baza na appareil net bozomona donc na royebi sabino à travers médias oyo bolo bali sous-souté que ba informa ki binoté. Donc ce que na mutu o abela raba pota ezo kaukate ezo silate bon que n'est pas ba tradi praticien té bon mais maï na TVC médical na 77 avenue Kenge entre Asosa et Chaba na commune Ngiringiri wana ndi makope sabino solution na ba tali ba pota na bino. Merci beaucoup pour l'attention na bino. Donc boyebi très bien maintenant ce que ça veut dire mbasu ba bois que la ramontité ezali maladie. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipés. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre.
Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Que Fernando Steele en tant que coach, j'avais jugé bon d'améliorer encore, de donner à notre client cette excellence, cette propreté, et puis de se rapprocher pour voir tout ce qui peut être comme problème de cuir chevelu à cause des défrisages, à cause de coloration, à cause de soins, à cause de maladies, à cause de médicaments. Et bien, nous on est là, on est mis placé pour regarder et puis faire l'expertise de cuir chevelu et puis vous canaliser sur des produits qui pourront encore vous aider à récupérer vos cheveux. Donc on est soumis là à Toulouse, on est à Toulouse, donc au centre commercial de Saint-Georges, juste pas trop loin du magasin de Lacoste. Donc nos habitués, je sais très bien qu'ils vont nous localiser facilement. Et puis après le numéro de téléphone sera juste quelque part là pour arriver à nous appeler si vous n'avez pas vraiment, avec le confinement, vous avez du mal à se déplacer. Le numéro de téléphone sera juste quelque part là pour que vous appelez et on pourra aussi vous conseiller à distance pour vous donner un peu quelques menus qui pourra faire de façon que le cheveu soit en bonne santé. Mais pour la idéologie, il y a ceux qui ont salon na biso et ça a une éducation. Je veux dire que la coiffure est liée avec la santé et puis tout ce qu'on fait malheureusement dans la coiffure afro, il y a beaucoup de produits qui sont transmissibles.